Tangu Batubazo se moquer na base, est-ce qu'ils savent qu'un parti politique n'a que comme ressource la base? Naranisi lobby, omoni fête na siège ya UNC, fête na siège ya UDPS, fête na Bukavu. Ba fédéraux na biso mibale ba kutani. Lelo INC na UDPS ensemble, personne à côté les mains. Et puis c'est le décollage ya mboka oyo, parce que tout ce qui nous anime, ezali nini? Bolingo ya Congo, ezali Congo et longwana eta oyo. Asoko moni mwasi na kati ya mibala azobimisa misu sege kindoki ezali. Très chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir à Lingala Sembote. Nous sommes ici à la permanence de l'UDPS, temple de la résistance ou de la démocratie. Lelo bana oyo ya papa mibale Dio Gagna bakutani na permanence à UDPS. Ligue des jeunes à UDPS, na Ligue des jeunes ya INC, ya VK, ya Fati na VK. Donc, tozana président Yves, ya Ligue des jeunes UDPS, puis tozana président Billy, ya Ligue des jeunes UNC. Les deux hommes forts, en direct de votre émission Candidat favori, présenté par les gardiens du temple de la démocratie, Fils Moukoko. Mbote président. Mbote ndeko fils. Tomoni yo, tobandi na opo yondo yambi, bandeko na biso ya INC, sentiment nini oyoki après signature ya bakor ya Nairobi. Naranisi sentiment obiso toyoki ezangi na kombo. Eza ba benga relenge ezanga lipasa. Donc ndenge kaka ba kontinent biso ba lobby na président Vital ba bazalaka ba jimo bango mibale. Donc le rôle à biso pe tozali bana na bango, tozape na esengo après signature ya accord na visite surprise ya président Billy na délégation na Mobimba tina temple oyo. En tout cas esengo ezali makasi pa na biso. Esengo za makasi président Billy kokota nao na masolo ya lelo ya bakor ya Nairobi. Impression peu commentaire na yozani. Oui, na ligna pesa d'abord na ba combattant nyoso mbote esi bisika nyoso bazwami eza na Congo eza na poto. Ngai boyebi na bino ke nga zaka guerrier depuis toujours et que makambo saimi na Nairobi ezali kaka ko concrétiser volonté na biso base. Oyebi confusion moko ezokota na zaki na taxi moko na yoki pasi. Na yoki nzembo moko on est en train de se moquer de la base. Mais mes frères, tangu biso tobundakana la police awa. Bozalaka, est-ce que vraiment bozalaka? Ezaka biso ba base ne tobundaka. Bato nyonso tout bakufi dans l'ito et alternance. Boyeba ce sont soit les militants de l'IDPS, soit des militants de l'UNC. Soko tangi batu nyonso tout bakufaki mutu na mutu, soit aza membre effectif, notamment petit na biso Hussein Ngando atika kibiso, ozaki membre influent porte-parole de la fédération na biso Alemba. Akufi pona lit oyo tozo mené. La base. Alors, tangu Batubazo se moquer na base, est-ce qu'ils savent qu'un parti politique n'a que comme ressource la base? Et puis, démocratie et salema pour na parti politique. Ce n'est pas n'importe qui, ou la mouke pa na yo, allez, au bandit qu'on décide sur les pays. Et ça, parti politique. Voilà pourquoi, oyo et salemi na Nairobi. Omoni, nungu nungu. Mais non, au contraire, lobby est populaire. Awa, Bukavu, Goma, partout. Pourquoi? Parce que répondre na désidérata la population. Population alingi nini? Alingi Kabila na système nae bakende. Alingi to mona bokonzi sika. Et au départ, tangu président Veka kende ki kuna na Genève, tangu Félix akende ki kuna, ils avaient des mots d'ordre clairs, ya ba base na bango. Quand ils voient que les intérêts de la population ne sont pas préservés, basa nini? To sengi na bango balongwa. Tangu bakutani na Nairobi, les ennemis na biso, ils ont misé sur la division. Na ba biso yo. Abande ko benga biso. Non, omoni de pes wana, balinga kabinote. D'ailleurs, il y a eu même des insultes tribales. Et puis les gens voulaient que biso to tomber na ba piège wana. Je pense qu'il faut qu'on rende hommage non seulement à président Tshisekedi, mais Félix Tshisekedi, basali oyo babengaka surprise dans le monde.
Lelo, na minute yo, tous les médias du monde sont autour de Batoumi Balewana. Pourquoi? Parce que on nous a présenté comme les deux ennemis éternels qui ne peuvent jamais s'attendre. Mais l'Allemagne et la France se sont combattus jusqu'à... Donc, c'est bousilla bangonyoso. Mais c'est autour de l'Allemagne et de la France de construire l'Union européenne. Les lots INC et de PES ensemble, personne à côté les mains. Et puis c'est le décollage en Mboka Oyo. Parce que tout ce qui nous anime, Ezali Nini, Bolingo ya Congo, Ezali Congo et Longwanaïta Oyo. Et puis à un moment, il faut qu'on se dise des vérités. Il était temps que nous mettions à la tête du pays quelqu'un qui n'est pas trempé dans la gestion Oyo. Batuba baby si Mboka ndeko nangai. Mboko Oyo tokomi na niveau Oyo parce que batu bazami tema mabe. Les gens arrivent au pouvoir, ils apprennent à s'enrichir. Il était temps que Totiana no mutu Oyo aza impliqué na ba contrat léonais na batu musu bazana ba singa na kingo na mboka Oyo. On va continuer, monsieur le président, Binomo Bozolanda, Awa, Ezao Balobi, expression libre, et nous vous promettons, na mariage Oyo, ya INC, na UDPS, notre émission candidat favori, et Kobanda Koleka Sikoyo, Awa Pona Bino Batobo, un espace national, c'est-à-dire, na Mabele, donc, Bomo Narabiso Ming en ligne, mais, donc, na mariage Oyo, Tokozala Sikoyo, vraiment, Nabanda Kunamino. Président Yves, comment refi à base ya makambu ya Genève, pas base Andimi, makambu à Nairobi. Pourquoi expliquer à la population, moi, phénomène un peu sporadique? Ndeko fils, au yebi, namokili balobara la nature, on ne la force pas. Marambo eleki na Genève. Naranisi ndeko fils tangu ba leader na biso oyo bazali les deux poids lourds ya opposition basignaki accord wana matanga ezalaki awa na Congo pe na ba mikili mususu ya poto tolali te tozwi ba appel ya ndenge na ndenge nakanisi eloko bandeko bazo comprendre te tango bazo lela likambo ya base ezo choquer bango eza po bazarande na ba base te bango bazarana soit na minduki soit na ba billet de banque or politique etambola na ba billet de banque te etambola na minduki te toza na l'heure de la démocratie faut koyeba que UNC na UDPS ezo lakisa eloko moko président Félix alobaki ce sont les deux plus grands partis où ezali implantés partout na Congo. Nakanisi ndeko bili ndenga lobi a bolandaki lobi liesse populaire ndenge zalaki na Bambandaka, na Bukavu, na Goma, na Rutshuru, na Sakanya, na Kisangani, pe na Congo central. Donc elingi koloba que biso oyo bazali kozwa biso lokola ba marche pied et pas ya bato ba mesana ko utiliser ba billet de banque pour na ba hypothéquer via jeunesse biso awa na UDPS le roi na UNC tozana ba jeunesse moko consciente tozana ba jeunesse manipulée te eza ba jeunesse oyo et appliquaka oyo ba bengi la démocratie participative donc tant bino ba chef bozui engagement pour na biso il faut biso to se retrouver dans engagement on a peu population et se retrouver na kanisi lobby omoni fête na siège ya UNC fête na siège ya UDPS fête na Bukavu ba fédéraux na biso mibale ba kutani sikoyo ba yebisa biso poto lokaki mama secrétaire général à parti moko boye alobaki ke ya yebi ndenge zala kuna ba bengaka na ba téléphone donc na kanisi lobby pe zalaki ba téléphone e bengamaki pour fêter ça là partout tokamwe wana ifezaka Karabala sorcière ami yebi emoko Karabala sorcière ya film ya Kiruku donc boyebi mwasi wana soko moni mwasi na kati ya mibali azobimisa misu seke kindoki ezali. Merci beaucoup président Billy. Message nini okoki kolancer na ba jeune ya UDPS o bazomona ke mariage wana il fallait peut-être to kendeka kana fachi na biso ye moko oyebi ke ba conservateur pe bazalaka en politique comme na INCP ba conservateur basé belé. Mais simplement, moi, je veux dire aux gens que la politique se fait au centre, pas dans les extrêmes. Parce que les lots, ils ont intérêt à Congo des photos privilégiées.
mutuloko la ngai naza candidat na Goma. Mais eloko ni na mandozela na bandai kozela accord pour na tia sikoyo ba affiche. Pourquoi? Parce que je dois assumer choix au nazalango. Et puis tant on nazo kita na Goma, je vais battre la campagne de mon candidat qui est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ozoka. Alors ngai na vi na ngai eloko na boya eza hypocrisie. Eloko na boya ezali trahison. Eloko na boya ezali manque ya sincérité. Je nako yebisa na bande ko na biso ya IDPS bazala calme. Vital Kamerhe aza muto azalaka motema pembe polele. Eloko aboyi akoboya yango ata mboka momba bofingie aboyi. Soki pe andimi. Na mutema moko pe akopesa nyoso. Vraiment quelqu'un qui était candidat président de la République. Andimi azalande directeur de campagne de l'un de ses concurrents. Est-ce qu'il y a un degré à humilité wana bomoni yango penzate? Et puis tangu Kamerhe zolo babongo. Bino mo bomonati. Machine no ya kotia en place. Ba adversaire na biso nyoso. Ba yebi. Shadari. Yo zalaka petit ne bitinda ya Maniema kuna tango akende ko présenter yo na Maniema. D'ailleurs baboya kayo bandimine docteur Molisho. Yo moko yebi que devant cette machine Kamerhe va vous écraser. D'abord poids politique ezalaka te. Yo pe poids politique ezate Shadari. Base ezate. Bazwe bisa o azama kasi na Maniema. Wa Maniema ngo wapi? Bon, tolo baram bo topé sur Maniema mobimba. Mais Maniema c'est 3% de l'électorat du Congo. 2%, 2,5 de l'électorat Congo. Bon, donc supposons que Fatia kozwa 0 na Maniema do Shadari olekate. Exactement. Wane ozakindo qui vraiment pour la maturité politique ya président VK na sengi na UDPS na INC bo betele maboko. Oh président VK Sali eza vraiment obabengaka faire du réel politique, histoire à suivre. Donc, ils ont un exemple de maturité politique de Tomona, na Côte d'Ivoire, Soro Guillaume, Atike la paix pendant mandat Mobimba, au Babengi Ouattara, Andima Nae, Ndenge Tomona, Babedie, Nabafri d'ici partout. Donc, ils ont une maturité politique pour na Biso Congo, ils ont vraiment Yambala Liboso. Président Yves, na minute yo eloko nini okoyebisa na ba jeune ya INC o bazolanda yo. Nakanisi ndeko fils INC na UDPS soki otali bien na ba abréviation nango eza ba parti bandi na kombo union. Eza hasard te nakanisi eza mabongisi ya Nzambe. Baye oyo ba mesanaka koluka ko diviser biso. C'est parce que vous allez comprendre que partout on a mis balai sur Sangani, gestion ya Congo, c'est pour 50 ans, même 100 ans. Mais alors donc, baye que bande qu'on a biso la jeunesse ya UNC biso na bango ndenge to Sangani boye ya libela. Donc, ba se rassurer que pas na biso baye nyonso oyo baya kan esprit ya division. En tout cas, bakokutana na biso parce que baye oyo bazokamba biso ba guide na biso basali ebele oyo ezali volonté ya biso base na bango. Donc biso pe esengeli tozongisa pe ascenseur wana et pas ya bakonzi na biso po eza mariage entre motema pembe na maboko pembe nyonso sali pembe. Ouais, motema pembe na maboko pembe. Merci président Yves. Balande émission absolu candidat favori. Tokozwa ba président vraiment tenté lelo pour bazo kita déjà pour na ko préparer au tolobi ekoya bananzambe banani bakoya mbaye peuple congolais akoya mbaye ekoya maboko pembe banani bakoya mbaye. Donc bazo préparer koyamba. Donc il faut bazala déjà pour na ko activer base. Tozo lancer na yo diamantaire yo mutozala na mbongo kota banande kuna toyoka ke bino pe bozala na ba 10 000 ngombe mbongo pe vanda kuna pour soutenir Fati pe kopesa kalia
soutien na oyo babengi campagne ya Faci. Nakoloba boye na ba Congolais nyoso. Il faut toyebaka kokotisa batu nyongo. L'air moko bakonzi bazozala na kobunga parce que na mitu na bango bino ba peuple boza kwa ba mercenaires. Ayaka na mbongo na ye moko ayebi plasti na zwaki yango aye akabole bino ba polo apesi bino ba mbongo opesi ye ba voix akei. Du coup devoir de redevabilité est commis ezali sous-souté. Yango biso tolobi. De la même manière tosenga ki na ba leader ba retirer ba signature na bango na eloko wana. De la même manière, il faut se mobiliser pour toper sa bango ba moyen pour passer la campagne. Boyebi que campagne senga ba avion, ezo senga kotinda ba équipe d'avance partout pour la mobilisation. Il faut qu'on foute la bango ba billet, ba hôtel, ba nini, ba toko ba musu ba koza ba bateau ainsi de suite. Mboka oyo c'est 2 345 000 km². Mboka oyo eza même superficie na Europe occidentale. Yango biso tolobi, il faut to téléma. Exemple oyo ya bao tinda mbongo biso peto emboîter bango le pas to pesa suffisamment de moyens pour que candidat na biso o biso moko toponi azanga ba moyen te toyo kateke o avion na ye ba yedekola kité parce que azangi kérosène ainsi de suite. Pe bato ya mitema malamu oyo bazo croire na changement boya même ba matériel bo pesa bo kanisa teka ki fo mbongo ezana makambo ebele bokoyi ko pesa oyo ko salisa campagne biso to sala ne campagne ya peuple parce que biso moko to kozala na terrain to kosala porte à porte pour ko convaincre na batu ba voter candidat na biso oyo kombo na eza nani Félix Tshisekedi kombo na nani na yo ki malamu te Félix Tshisekedi yango tolobi to telema to pesa ba moyen pour que abattre campagne et que mukolo wana ba témoin na biso bazanga moyen ya ko communiquer te puisque tolingi les mêmes jours ya élection tozwa ba résultat de tous les bureaux de vote disséminés dans mboka. Alors ceux qui toi na témoin par exemple na Ingende na téléphone te faut tozwa quand même ata $15 to sombele techno oyo soki élection sili ake aluki réseau quelque part atindi alobi bureau de vote tel ngam tunazala ki témoin na tindi résultat comme ça tangu biso toko tinda toko publier ba résultat toko contraindre nanga à publier vrai résultat ya urne pe il faut to pesa ba moyen na ba témoin na biso pour que ba faire acheminer ba PV le plus rapidement de telle manière qu'en cas de contestation tozala ba PV nyoso to publier en partout dans internet partout pour que tu gagnes la élection. Puisque l'élection 2011, ce qui peut être Tshisekedi, c'est parce que aussi tu as la préparation suffisamment il y a des témoins pour la parade, la fraude électorale. Il y a tout royo, il faut la devoir des citoyens, il y a mutu na mutu pour que tout longa et tout ma oyo. Donc nazo pesa na bande ko biso nyoso ordre wana ya koloba ba jeune to telema les 23 ezali rendez-vous historique oyo toko offrir na peuple congolais alternance pe Kabila il faut to tourner page ya Kabila na batunaye définitivement dans l'histoire. Kabila doit être parmi les gens qui doivent être oubliés, bannis de l'histoire de la République démocratique du Congo, jetés dans les poubelles de l'histoire pour ne pas yo à Monisibiso ba Congolais, yango to sengi na bino, seul remède à tout ça, ezali mobilisation. D'abord to prouver en mardi oyo, na arrivé à ba leader na biso. C'est to prouver en mardi oyo, to se déployer siko na ba quartier. Nous devons avoir comme objectif 100% pour Faci à Kinshasa. Il faut avoir l'objectif na biso. Parce que ngai moko na kokita pe na Goma, objectif 100% pour Faci na Goma pe na Nord Kivu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Balandi mission na biso candidat favori INC UDPS Mbaloyo Faci Coin ndenge ka président Bilia Utikoloba, président Yves Moi Liloba Souka protocole na souka mission na biso. Liloba Souka en tout cas message aux jeunesse ya UDPS et PESI et pas il y a président Vital ezali reconnaissance ya sens ya homme d'état oyo asiliko lakisa na mokili mobimba bae oyo bazale ko prétendre que
échec à Genève ezalaki dû na ba ego entre ba leader na biso mibale mais na kanisi ba confondre bango po esengeli na bino boye beloko moko depuis 2011 tant victoire ya UDPS ya papa Etienne Tshisekedi yibamaki epai ya ndeko Kabila mutu akendaka na justice ezali président Vital soki bato batali bien ba image na cour suprême bakomona pembeni na ye azalaki na président Félix nakanisi eza bolingo oyo bango mibale bazalaki nango pona mboka naza na révélation moko papa Etienne Tshisekedi tango tozosala dialogue ya Senko bayanke wana tu bomonaka na rassemblement bakosaka bino te batelemelaka histoire ya président Tshisekedi azala président ya Sensa parce que il pressentait que Félix akozala premier ministre muto déblocaka situation wana eza président Kamere tango alobaki écoutez ici boyebi ke MLC atelemelaka eloko wana babaki bango kaka nde fo bazwa présidence ya Sensa président Kamere nde muto azwaki batu nyonso wa contre courant alobi ngai na yebi honnêteté ya papa Tshisekedi même si eza mwana na ende aza premier ministre soka sali mbeba papa Etienne Tshisekedi président ya Sensa ako bloqué ye et situation et se décanta kabongo pe président Kamere azwaka coup de fil ya papa Etienne Tshisekedi coup de fil wana réalisation nango yango yo balandi émission na biso candidat favori émission bogolandango na Congo Direct.info na Congo Éveil Peuple TV pe na Canal Futur télévision bogolandango pe na Info 16 donc totondi bino botondi bolanda exemple ya ba combattant matu bolanda exemple ya ba combattant na biso oyo baza na Corée oyo bazo soutenir. Dans quelques jours nous allons vous présenter notre nouvelle émission Bauta Congo pour permettre bino baeboza na libanda bokoka kobanda ko intervenir na makambo etali mabele na biso ya Congo. Tomona nimbala sima, la lutte continue, le peuple gagne toujours. Peuple congolais, viva! Viva! INC, viva! Viva! IDPS, viva! Viva! Merci beaucoup. Le ticket gagnant, VK Fachi, viva! Le ticket gagnant, viva! Le ticket gagnant, viva! Merci beaucoup. Nani a lobby ke biso to sepeli te. Biso to sepeli. Biso ba mama. Biso direction ya Ligue nationale des femmes de l'INC. Tozana esengo. Parce que to monaki ke ba détournaki président na biso. Siko tozana esengo pour que ba poids lourd mibale bakutani mama. Libale bongaka na oya uti epai aza makasi opa uti epai aza makasi libala na bango yokende liboso. Yango ana boyokani ya Kamere na Tshisekedi Félix tomoni ke ekoki biso ba mama na kote na biso tozana esengo po tomoni déjà elonga emonani baliboso koyokana ezaki ya liboso ezaki malamu te mama ngana yebaka français te ngaza mama mungala oyo babengaka accord biso na mboka na biso tobengaka boyokani ya liboso biso tomonaki yango malamu te tokotaki na bandako tozwi babolangiti tomifiniki toyoki somo toyoki mawa tosali matanga metango toyoki ke boyokani ya Kamere na Tshisekedi tolamuki tosilisi matanga yango omoni ba mama bazobina yango oyoki nzembo ezobeta tozosepela pour que tomoni elonga na biso ya opposition emonani nzela na biso efungwami mama nyonso ya Congo ba mama nyonso baza koyoka biso o baza na Union pour la nation congolaise ba mama ya IDPS biso nyonso mama tosangani toko voter Félix Tshisekedi biso nyonso toko voter Félix Tshisekedi elonga na biso emonani toyebi ke papa Tshisekedi pa ya lali papa soki ezali ki alamuka me alamuki esika moko asepela na biso po lelo yo Congo momimeza na esengo na kaisi tango Congo ayokaki message wana na baoyo bakufaki balamuki basepeli ke boyokani ya solo nde yango oyo
yango tokosenga mpe na bana Congo même bo baza na INCT même baza na IDPS baya to voter Félix pour que Congo na biso lobby ezala Congo ya solo ya makasi pe ya makambo ya malamu nde message na biso ya ba mama ya INC yangwana tokosanga na ba mama ya IDPS pour que mosala na biso ekende liboso batrahi biso te biso lelo tondimeli bango batrahir biso te toboyi batraitre na nzela na biso bayo mpo balingi bakota esima na biso mpo babebisa batikala mosika na biso Yesu azipa bango miso baluka nzela ya koleka bayo bayebi nzela ke bakoya kondimela Félix baya pembeni na biso balanda vita ya kamere pour que elonga ezala na boyokani ya Nairobi message na biso yango wana